coin bisika nyonso bozolanda biso bambote na bino ya ebele. Oh ouais. Oh vraiment nzamba malamu. Nzamba malamu. Oh nzamba malamu. Ouais. Oh merci Kolo Yesu Masia. Oh vraiment lokolo loboko yaka merci. Est-ce que na ebisa déjà ndengo za kitoko? Oh ya solo olobaka yango mbala nyonso yo oza super. Oh ça va nini yango lisu lokolo loboko. Oh vraiment mec na yo aza gagnant. Vraiment naza gagnant. Na gagnaka partout bisika nyonso. Na gagnaka na ba occasion nyonso. C'est bon. Sikoyo beta lisolo. Ça va lokolo loboko yoka mobali na yo vraiment azali meilleur footballeur ya Afrique na yebi azali meilleur a commis sikoyo meilleur footballeur ya Europe na Asie oza sérieux. Oh pas n'importe quel club européen ba club ya ba deuxième division. Oh yo yebite wana. Oh devinez hein et bandi ko yana muke hein devinez oh Barça. RC Barça. Oh là Barcelone. Oh là le Coloboko. Vraiment non sérieux. Manager nangai a outi ko finaliser contrat na Barcelone tozolo bela 3 millions de dollars. Oh Zambé nangai. Oh ezali banque penza. Merci Seigneur. Ezali banque penza. Oh vraiment bravo le Coloboko. Félicitations. Na pesio merci. Oye bien. Ceux qui osent à la carte mais le makambo de ce comité na sengo makasi. Ok. Oh là, à suivre. Félicitations. Hein. Et Sengeli to fêté yango. Hein. Oh là. Oh, Sengeli vraiment to fêté yango. Nzambe azwa lokumu. Oh, Nzambe nangai vraiment kitoko makasi. Tikanga ina kende kozwa 20. Ozwa 20. Toz kutanga likolo. Ok. Mwana mobali azali joueur. Aye kobete la mwasi na eli solo ke azui promotion à Kobeta na Barcelone avec contrat à 3 millions. Awa tomona kinini bat bazolanda radio. Vraiment ezali kamoko ya ko disparaître. With these words of John, I say ezali solo moko mote baninga. It's your favorite esengeli boyoka ngai. Ngai nazali meilleur. The tallest nazali mutu ya makasi number 1. Nazali one moko and oyo only pe unique love enjoy. Do not touch Bo changer ba down. chaîne te. And if you Bo must se move, déplacer te hein. with your Tant boko radio, déplacer bo kena ba radio na I'll be bino. right Po ete nazo zonga kala mingi te. Moi si on peut te comprendre azali journaliste. A pasaka ba émission na radio. Mobali na ye azali grand joueur. Ba oti ko somba ye na Barcelone. Landa ekosuka boni. Tomonaki pe moko likolo ya balcon kuna masolo nini. Andi bol bolenga. Pardon, pesanga téléphone. Nena cha émission ya Angel. Pesanga téléphone. Oeza yangai. Angel alobelaka amour. Pesanga téléphone. Pardon ko. Pesanga téléphone. Na comprendre te. Pardon, pesanga téléphone na yo. Na yo ka émission ya Angel. Angel azali journaliste. Oh vraiment na ko comprendre na lela émission na fort. Eza quand même bien makashi hein. Angel a pasaka émission ya amour. Oh pesanga téléphone ngai. Tika ngai moko na bongisa yango. À suivre. Plus 243 89 55 33 989. Bangwana bazala kolanda émission ya Angel azana succès makashi. Émission na ya bolingo apesaka bato belé balinga kango. Oyo pe na kata mutuka azolanda émission ya Angel. Ekosuka boni. Andi bol bolenga. Bande nyonso boza branché na Andi Bol TV. Bambote na bino ya ebele. Beau s'abonner na YouTube. À suivre. Aïe. Aïe. Oh là là. Oh Zambe nangai. Oh ngonga ya émission ya Love Angel ekoki na ko raté te na lingaki na manqué yango. Oh Zambe nangai. Oh mwana mwasi oyo. À suivre. Oh, lolenge ba émission na ye esepelisaka motema na ngai. À suivre. Aza vraiment source ya inspiration pour na ngai mwana mwasi oyo. Aza personnalité moko vraiment ya elengi makasi koleka. Oh, à suivre. Oh vraiment na sepelaka na ye. Vraiment na sepelaka na ye.
Andy Bolbolenga. Oh, émission Nazongi. Soki boye kozwa biso eza émission moko etali bolingo, etali Love et John na kati ya Belle FM. OK. Kala mingi te téléphone na biso to kofongola yango po ete botindela biso ba message, boyebisa biso ba avis na bino na ba question o etali mariage pe na o etali bolingo. Ça va? Lelo tokolobelela bolingo o ezali réciproque te. Eza vraiment intéressant. Ça va? Ndenge eza boye eza vidéo moko batindela kingai ndenge toza na radio na kotala vidéo pe na koyeba na kokabola yango lisolo na bino. Bo changer ba chaîne te, bo za la brancher toujours na Andy Bol TV na Zoya. À suivre. Mwana mwasi oyo apasaka ba émission ya bolingo. Oh, malembe. Oui. Naza na posa ya koloba. Ya koloba. 3 kanga misu malembe. Malembe kita ba escalier. Tala sikoyo. Kita. Ça va. Ça va sikoyo. Ça va sikoyo. À suivre. Kanga misu na yo. Kanga misu tika misu no ko kangama. Ko fongola yango te, ça va. Ko fongola yango te. Sikoyo toza awa. Boko fongola misu, hein. Joyeux anniversaire bolingo nangai. Mama, fongola ya mutuka. Oh, Zambe nangai. Ela Michel Mutumosi ba surprise. Oh, tala autrement appelé DG. À suivre. Oh, merci beaucoup. Basala qui est surprise ya camion. Ya mutuka ya cher. Oh, le kololo boko. Eh, merci beaucoup vraiment. Merci Zambe Nangai. Oh, Zambe Nangai. Oh, et ya kitoko, hein. Et ya kitoko penza mutuka oyo. Merci le kololo boko. Yo zali meilleur penza. Merci. Vraiment. Limbi sangai. Oh, Zambe Nangai. À suivre. Eko Soukaboni. Andy Bolbolenga. Papa Nabol salut, c'est Andy Lange Victorieuse Perichedel. 1 minute. Le kololoboko ya maître Bélange Condé. 1 minute. À suivre. Eko Soukaboni. Stéphanie, hein? Est-ce que oko sepela kobalanga? Hein, Stéphanie? Oko sepela kobalanga akangaki elongi. Oko sepela kobalanga? Oh, loba wiko. Hein? Loba wite. Oko sepela kobalanga akangaki elongi. Eko Soukaboni na nzela ya filme oyo andimito aboyi basalelie kado ya mutuka asepeli me balimbala tsaye bag ya fiançailles aboyi ezanini. Eko Souka te nakoki kobala yo te elekela mwana mobali oyo nakoki kobala yo te Zambe nanga elekela mwana mobali o azo comprendre te au juste eza nini. Andy Bolbolenga o sepeli na filme o kozanga te kobenga Andy Bol lobele Andy Bolé merci na filme o Tchelibiso plus 243 89 55 33 989 bande konangai Canada esi efongole libino ba porte Boyana Lombango Kobeta Immigration Canada avec 11 000 francs congolais à Pambandeko. Ozali na chance ya postuler pepe kokendeko vivre na Canada. Olingi comme on abiso. Oh, vraiment histoire moko ya kitoko makasi koleka. S'il vous plaît, bo nanuna bo tuninga ite pona nini a pesie mu Congo parce que a pesa ki raison te. A pesa ki mu Congo pe akei na voiture oyo ye apesa ki lokola cadeau. Akataki communication nyonso na mobali na ye na o etali relation moko esali 2 ans et demi. Sikoyo John azoloba penza aboyi penza libala wana pe aboyi kokozala malonga makasi. Sikoyo tofongoli telefone na biso na ngonga oyo bokoki kobenga bolobela biso nini esali ke mwana mwasi oyo asala oyo auti kosala wana. Numéro na biso yango wana 089 55 33 989 089 55 33 989.
Ça va? Sikoyo, nazozela ba appel na bino. Mwana mwasi oyo émission na ye apesaka ya baker brisé. Oh, tozana mutaliboso abengi na singa na biso. Oh, mbote auditeur, kombo na yo nani? Ozobenga wapi? Allo ngai Tony, hein? Allo? Okoki ko bandela? Oui ngai Tony. Oh, Tony Dakuta. Oh, ça va. Oyoki ongai na lobby olandi lisolo ya John P. Stephanie lobela biso soki ezalaka yo nini etindaki Stephanie asala oyo asali mwana mwasi wana aza zoba aza muyibi. Est-ce que ozoloba yango en état mobali to bozokanisaki asali o asali tang mususu aza mbwa vraiment aza mutu mabe ngai soki ngai na okende kozwa mutuka na ngai Tony ozokanisaki ezali kama malamu ya kosala ye aza kolinga penza mwasi wana pe alingai kobala ye mama mwana mwasi oyo aza journaliste mobali na ye aza joueur mwana mwasi oyo kombo na ye Angel apasaka ba émission ya bolingo soki oza na problème ya bolingo memela ye yango akosala yango na ndenge moko ya malonga makasi plus 243 89 55 33 989 yaka na lombango kobeta immigration Canada mon abiso entre Coca-Cola na cour d'appel en face ya magasin ya Sokine. Oh nzambe na ngai oh vraiment nakoka kondima teke na komona yo ndenge nini oui oza bien oh vraiment nakozwa mo photo na yo ça va merci à suivre nakosepela tozwa ta mo photo elekeli bana basi bakutane oh est-ce que moi grâce na yo pas de problème oza na bike oui nazwa ta numéro na yo nazwa ata numéro na yo OK ça va est-ce que kokota la pe awa mama séduction ni nango ezoleka awa kolo mobali yeyo aya oh eza ba fan na ngai et bazalaki na posa tozwa na bango photo à suivre nzambe yo mwana mwasi oyo pe compréhension ya ndenge moko akosakana te vraiment photo ngo na mabele bongo tokobenga yango nini vraiment na mikoti sisusu na pasi na moni na ngai ya mabete depuis 4 ans qui naza meilleur footballeur ya Afrique omoni oh esengelaki opesa nzambe merci na ndenge omoni ngai na sauver yo balingai balongola même bilamba liboso na yo yebi yango na pesa nzambe merci na ndenge apesa ngai mwasi ya bien lokola yo oh vraiment à suivre merci lokolo loboko oh pas de problème et na landi émission na yo lelo ezalaki kitoko oza sérieux vraiment na tikali fan na yo numéro 1 OK merci c'est bon et là bipo pesa maki oh merci beaucoup ça va pas de problème ndenge déjeuner na biso ya lelo tokolia biloko ya Afrique to ya ba chinois oh yo oh yo kolia nini oh wow ekosuka boni na nzela ya film oyo mobali na ye star ye pe aza star mwana mwasi ayebi ke ba star balingaka bango moko epa ya basi akuti mobali na ye na ba fan bazo draguer ye mais mwasi tellement ayebi ke ba star bazalaka bongo aboyi kobotela ngo polémique mais soki ezalaka yo wana banani bazo sala nini wana balingi nini wana hela sosola t'as la compréhension ya mwana mwasi oyo mwasi journaliste mobali grand joueur oyo ayebani na monde akuti mobali na ye ba fan na ye comme si bazokende na kokumisa ye mais abomelaki bango moto à suivre plus 243 89 55 33 989 tozokoba sekokoba toujours musala ya Andy Ball Bolenga osepeli na film o kozanga te kobenga Andy Ball lobele Andy Ball merci na film o Tchelibiso oh vraiment mbote yonde Stéphanie oui yonde Laure Angel oh ça va c'est bon vanda ekosuka bone merci na ndenge honorer invitation na biso ozana poselo kwa kolia te nazabi ata mai te OK ça va c'est bon nayebi ke invitation oyo ezali solo ya Yona John yango kaka nde na boyaki kobala ye poete makambo ezali oh merci na ndenge ndimi ko ya invitation na ngai ezokota ngai vraiment na kati vraiment sikoyo est-ce que na ko poser une question ça va
yo ozalaki na John esali 2 ans. Oui, 2 ans et demi. Oh, ya solo wana. Wow. Oh. Donc na ba 2 années et demi nyonso wana ozalaki ko ressentir moko bolingo moko envers ye to mabe moko envers ye. Zela. Naza désolé na expliquer yo bien te. Na lingaki na tuna kaka. Soki mikolo nyonso oyo bozalaka na ye ensemble, bozalaka na esengo te, naza sike bolekisa pe bangonga ya bien na ye to bangonga nyonso ezalaka mabe. Bangonga oyo azala kosala makambo ezala kosepelisa yo, bamoma oyo ya malonga makasi, bangonga oyo vraiment ya excitant oyo kobosana te malgré mabe na ye. Est-ce que ozwa te tan kolekisa na ye ata tan ya bien? Nenga na ye ba Stéphanie. Ni nango lekai entre yo na ye. Nani a changé? To nini est changé? Yoka. Et sengeli na yeba penza. Il faut vraiment to kota na relation na yo penza. Oh vraiment love. Eza le loko moko ya kolobela te na o etali lisolo oyo. Na yebi mutu oyo falaki na lekisa na ngonga ya vie na ngai. Eza John te. Tika ngai na zala honnête. John aza gentil, aza généreux, mais na yebi oyo ngai na lingi. À suivre. Naza na posa ya mobali moko ona ko banda ko solola na ye oyo tokozala ne kimia oyo tokosolola pena na ndenge moko malonga makasi. Mais John aza pena makasi ko leka neti soda. Na lingite mobali oyo akobanda ko rappelenga biloko nyonso asombela ngai. À suivre. Yeyo akomi ko raisonner. Ngai oyo to comprendre na bandeli ya film oyo mwana mobali oyo asombelaki mwasi na ye cadeau ya voiture à l'occasion ya anniversaire na ye lokolo loboko. Tikanga na sisa oyo. Oh, vraiment o memi ngai awa pe ozo solola na ngai te. Ozaka na téléphone na yo. Vraiment message na ngai ozaka na téléphone na yo o memi apoto sepela mais ozaka brancher na téléphone na yo. À suivre. Mais problème na yo ezanini. Problème na yo ezanini. À suivre. Problème on a za ngona yo penza attention na yo eleki ebele. Oyebi bien que ngai na solola kana mwasi mususu te. Ngai na solola kana mwasi mususu te. Mwasi na solola kana ezaka pona ba faire kaka. Ba faire wana yango nde e permettra biso na sombela yo biloko na zwa soin na yo na salela yo nyonso na pesa yo mbongo o pesa ba para na yo. Mbongo o na pesa ka yo naza na besoin na yo kaka ozala ingratitude envers ngai vraiment. Vraiment tika makambo ya koseresa ngai makasi boye. À suivre. Eko suka boni. Tika ngai tika ko continuer boye. Naza vraiment déçu na yo penza. Naza déçu na yo. Ngai nazwa ka mbongo, vraiment yo zozongisa nga ta gratitude de mon côté vraiment. De n'importe quoi. Oh. Vraiment namoni yo oza na posa na kanga biloko, yo oza ingrate yo vraiment. Oza ingrate. Mwana mwasi oyo ezolekela ye. À suivre. Plus 243 89 55 33 989. Yewana a raisonnaki. Yango nde ngai nazongisela ki voiture te. Tango ngai na boya ki libala na ye. Ezapo na lingaki ye a dédommager ngai par rapport ya ba parole ya mabe nyonso o abandai ko yebisa ngai ba insulte nyonso o abandai ko sala ngai. Vraiment na nyo kwa mi makasi. Nazo mériter eloko moko. Yo zo kanisa yango te? Oh, à suivre. Eko suka boni na nzela ya film oyo. Mais est-ce que ezana ngonga moko bozwa temps ya ko swana na ye to bosolola na ye na oyo yo oluka ke pa ya mobali? Olobela ye ke ozana posa ya mobali moko oyo azana tendresse o asolola kana yo ovandisa ye ozwa temps ya kolobela ye? Poete pesa ngai confiance. Ye akokai ko comprendre te ce qui yo osolola kana yete. Est-ce que ozwa temps ko vandisa ye ko comprendre ye ke ndenga zo ko se comporter za mabe? Ozwa temps ko vandisa ye à suivre. Mwana mwasi oyo yende na ebandela film to monaki vraiment na kosaka yete. Yango eza bongo na yebi. Oyebi ba kosaka mwasi te kaka na basi mususu. Eza ifo eza na équilibre na makambo nyonso esalaka. Yo soko pesi tana yo nyonso attention nyonso na eloko musuto na musala na yo ekomaka ba ennemi ba rival pona mwasi na yo. Ekwa kokoka téléphone na yo, ekwa kozala ba faire na yo, ekwa kozala même bana na yo. Soko pesi beaucoup plus attention na bango,
yango esalaka mabe ezaka ate kokosa mwasi na eza soko zobima na mwasi mosusu eza grave makasi penza ndenge eza boye eza vraiment triste pe pasi tant bazo ko utiliser générosité pe gentillesse contre ba bénéfice moko boye wana eza pona kolobake ba pesaka te pona ko se souvenir ba pesaka pona ko bosana yo tango zo kabela mwasi na yo ozo rappeler ye eza bien te eza mabe ndenge eza boye oyo na kondima te penzo bandela makambo ngai na yambaka ba payate na isika na ngai ya musala eza permis te soki esengeli to mona ne faut se voir ailleurs olandi hein naza vraiment désolé pour na yango naza vraiment désespéré ok ça va c'est bon à comprendre zala calme et kosimba oh aider ngai vraiment na convaincre ye penza na kosala nyoso pour na ko convaincre ye ok merci ça va c'est bon à suivre ok merci mwana mwasi oyo apesaka émission moko ya bolingo na radio émission na ye eza pona ko consoler ba cœur brisé soki oza na problème ya amour omemeli ye ka na ye ako traiter yango pona ozwa solution kolimbisa eza kobosana ça va nakanisi na loba yango ebele sikoyo bino nde esengeli bo se décider po ete soki bo se décider te nyonso na koloba ekozala nango kaka pamba boyebi oyo elekaka ntango troisième personne ayaka na kati ya relation moko ekomaka mabe na point oyo love and joy ayebisi bino merci pe au revoir maman ok nabondeli bino ok merci à suivre on dit bolbolenga ekosuka boni bango oyo mabe ekotaki mwasi alobi mobali oyo azalaka tendre te er nyonso musala na ye telefone na ye yango na bwakisi na ngai ye lokolo loboko vraiment nayebi ke nasali yo pasi mabe napesa yo toujours kanda nabondeli yo limbisa ngai bafaute na ngai nakozala mobali oyo ozoluka na vie na yo à suivre ekosuka boni na promettre yo ke nakosala lisusu mabe moko te contre yo nabondeli yo limbisa ngai vraiment yo aussi osenga mwasi no pardon yo ozalaka yaya yo nyonso na raison na tort pardon ezalaka te ye wana fukama naza désolé naza vraiment désolé oh vraiment kuna pe bato bazalaki kotala ela o nzambe na ngai aza na chance nzambe na ngai bafukameli yo loba wi ndimako esengwe bafukameli ye vraiment tala bolingo kitoko bazofukamela mwasi vraiment ndima pardon moninga ndima pardon moninga wapi bag eza wapi bakoma koyembela ye koloba nonte nyonso o eza grâce ya mwana mwasi apasaka émission bolingo na radio koloba nonte allez bino nyonso boza branché na Handiball TV bambote na bino ya ebele bo s'abonner massivement pona bozwa ba film ya kitoko na elengi Immigration Canada yango ezo continue kobeta makima mbangu na RDC na Matadi na Congo Central en face ya magasin ya Sokine okomona biso toza wana ngana yo to comprendre que Angel andimi alobi oui andimi bolingo na ngai alobi oui andimi bolingo na ngai mwana mobali ayaki ko remercier Angel parce que ye azali moto azali ko réparer ba cœur brisé bangwana bayambanaki bamemaki ka epa ya mwana mwasi oyo a traité yango na radio mwana mwasi oyo alobelaki yango yango yo balukaki ye po na réconciliation esalema nde image tomonaki na ebandeli ya film na biso mwana mwasi oyo ya journaliste mobali na ye aza grand joueur abetaka na Barcelone ngana yo tomonaki bisika moko bafani ya mobali ya basi bafani ya mobali na ye baye po ba séduire mobali na ye mais tellement ayebi ke via ki star ezalaka kaka bongo abomelaki mobali na ye moto soki ezalaka yo à suivre awa pe tomoni mobali ya mwana mwasi oyo yo grand star ya football ye yo bazoteka ba journaux na ye partout ekosuka boni Zambe balali na bango tokata na biso bandeko ya monde entier Canada asi afongoleli bino ba porte boya ebele kobeta Immigration Canada tozana Matadi entre Coca-Cola na cour d'appel en face ya magasin ya Sokine soki okomiono komona biso na pesio vraiment ba félicitations ebele pour na contrat ya solo wana merci beaucoup merci
naza na esengo makasi mpo na yo nayebi merci beaucoup en tout cas il faut nazonga na ndako sikoyo il faut nakende ko kanga valise mobile nanga zoke na Espagne kala mingi te tokuta na lobby pesa embote à suivre on dit bol bolenga à suivre oh ça va ekosuka boni ngana tozo comprendre que mwana mwasi oyo azosunga mitema oyo ebeba mitema oyo ekatana on dit bol bolenga azana bino Bambote Belé na maison la relance Bishima depuis Matadi na Congo central. CAMS GESAM, centre d'apprentissage de métiers spécialisés. Le docteur Choke Bambote Belé. Tuzokoba mwana mwasi wana alamuka akenda wapi abandaki ko sanza. Nini kaka zemi eko suka boni ye wana azo sanza. Talaka bien monaka pe bien. Toujours musala ya Andy Bol Bolenga. Papa na bol salis on Lange Victorieuse Perichedel. Lokolo boko ya maître Belange Konde. Bambote Belé na maman Augustine wana babokilo ya Andy Bol mama Biomba lokolo boko ya papa Albert Konde. Tobo sanité KM Konde, Chance Konde, Rabi Konde. Bambote Belé et pas fils de l'homme Moïse Kunda. He mwasi abandaki ko sanza. Ye wana ake kotala. Mwana mobali au grand joueur azana succès fort abetaka na Barcelone. Moi si na yepé grand journaliste. Oh bébé. À suivre. Oh, est-ce qu'on a bien? Hein? Osa bien? Et kosuka bon. Vraiment tala elakisi babar mi balé à rouge. Elingo loba? Hein? Elingi koloba. Osa na zemi. Ça veut dire. Et à kitoko makasi. Vraiment sango moko ya kitoko makasi koleka. Il faut que nous communiquions docteur pour la confirmation. Oui, na kosala yango. Ok, merci beaucoup lokolo boko. Oh, nalingaka yo makasi, nalingaka yo makasi. À suivre. Oh, ngai pe nalingaka yo. Ngano tozo comprendre tendresse makasi na kati ya bolingo oyo. Bango mibale ba star. Mwasi ya komprenaka mobali na ye, asa elake bazwa ya makasi te po yebi kaza star. Oh, vraiment. Nasali yango po na yo ndenge yo olingaka. Merci. Oh, nasali musala malonga makasi. Nazo ko ignorer ndenge na lambeli yango mena moni ke nasali yango savedi. Andi bole wasi kange na tumu bakila ba film yai. Bakomba zam zi recherche quoi ndié. Est-ce que ça va? Hein? On a nini ozolia bo et s'appelle sioté? Hein? Oh, naza na posa kolia suba fruité. Mais ça va? Oh, eza mabete hein. Nyonso okolinga na komemela yo, eza kaka bébé na biso liboso, azo memela yo pe ba chance. Oh, olingi nini? Oh, siko nini yo zo kanisa ke aza mwasi. Oh, ngai nde na yebi ke aza mwasi hein. Oh, vraiment yo olingi nini loba nanu. Naza na posa ya crème glacée hein. Oh, nini? Ozo seka po na nini? Hein? Oh, vraiment et yango kaka? Oui, yango kaka. OK, ça va na kosombelo yango. Oh, vraiment, toza na Lagos. Kobanga te. Oh, te. Oh, crème glacée on a kosombela yo. OK, merci lokolo loboko. Ça va c'est bon nazoya. OK. I love you. Nalingaka yo, ngai pe nalingaka yo. À suivre. Merci. Plus 243 89 55 33 989. Moi na mwasi wa journaliste a komi na zemi ya joueur oyo. Yangwana tomona ki montre. Bo s'abonner massivement na Andy Bol TV. Po bozwa ba numéro na biso ya ebele. Awezala ki pongi. Ngano tozo comprendre émission mwana oto apesaka ezali pona ko réparer ba cœur brisé. Ba memelaka ye ba ka ba problème ya bato bazali ko souffrir. Ye wana tali herbe o zambe na ngai lokolo loboko. Oye bisinga ite na kanisi na classe ngo Cecilia hein o lokolo boko à suivre lokolo loboko ekosuka boni lokolo loboko bandeko ya RDC Congo central ozongi nzambe na ngai mutu azate olingi kobeta immigration Canada vraiment naebisaki akendete mais ayokaki ngai te hein naebisaki akendete 15 appels manqués o nzambe na ngai ndena kokolala makasi boy koleka hein oh naebisaki atikala awa mais ayokaki ngai te vraiment nakokanta bambouteillage hein naebisaki akendete ayokaki ngai te
À suivre. Hello. Oh, allô? 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 Nini ezoleka nini ezosalema ye wana tikala kikala ekosuka boni. Allô? Azoloba eloko te. Allô? Allô? Stupéfait eza nini problème nini eyaki andibole wasi kangena tu mubakila ba film yayi bakomba zam zi recherche kwani ba journaux ya mwana ebimaki ya mwana mobali ya joueur grand joueur eza nini bazotalaka kaka 1 2 3 ekosimba ba film andibole kitoko na elengi Kwanti coin bandeko nyonso bazolanda biso na Océanie bambote ebele na Europe na Amérique na Afrique mobimba balobi film o esepelisa bino bangwana bazoloba se na se musique pe ezobetaka kaka kima lombango yaka kopostile yaka kobeta immigration Canada toza na RDC na matadi entre Coca-Cola na cour d'appel en face ya magasin ya Sokino soki okomi wana okomona biso soki pe oye avant rond-point Bouima en face ya couloir Bandal pembeni ya entrée ya Irode okomona maison na biso eza wana yaka kobeta immigration Canada Zambe na ngai mwana mobali oyo azwi contrat ya makasi na Barcelone me ye wana aoti kosala accident azwi choc na lokolo eske na balango akokoka lisusu kobeta yango ela pasi pe mawa akomi kotambola na chaise roulante. Oh, est-ce que ozomona te ke makambo eza bizarre? Mwana mobali honnête boy aza na chance te azali ko signer déjà contrat na ye azobima penza akene kobeta na Barcelone. Nani alobeli yo keza bato ya mboka ne basali ye boy vraiment ami kotisi na makamne ye moko e babat bazolo baki lilem su ye moko aza koza likamuna ye makamabo eyaka yango moko te tant mususu ye asalaki mabe na ye akeko sala accident kuna mais yo ozolo banini vraiment ozo comprendre te vraiment ba affaire ya football wana eza ba biloko moko ya simple te kindoke kota ke pona okota kuna il faut la initier o eza diable vraiment zala na nzambe ya solo penza nokite mabe kokoma il faut qu'on respecte les conditions nyonso bakopesa ozo comprendre tala mutu lokola oyo penza Barcelone a finalisé contrat nyonso mais akeko sala etikale kaka ye akene kosala ba examen médicaux même malamoko akeko sala accident kaka boye kaka est-ce que ozomona makambo eza simple tikana lobela yo ba Cristiano Ronaldo na ba Messi na ba Suarez bango nyonso bakenda na magie bakenda na ba magie blanche yango mona baza makasi et bazokaka te baza toujours en forme baza toujours wana to mona ka bango kaka na terrain bazokaka te donc eloko oyo eza vraiment simple te ngam nazolobela yo ozoko ignorer makambo oyo vraiment nazoyokela ye mawa makasi vraiment nazoyokela ye mawa docteur alobaki ke ayebi te ke soki ekwa ko changer to yebi te vraiment soki akwa ko beta subale na makolo na ye wana vraiment ndenge nazomonela ye nazosepela te penza nazosepela te vraiment ezosala ngai pasi makasi kole oh mwana mobali azopesa ngai mawa makasi vraiment nazokwasire yo vraiment makambo oyo vraiment ezotia fin na carrière penza vraiment azopesa ngai mawa makasi koleka ndenge nini kwa kozala possible penza makambo nyonso ezosila déjà à suivre vraiment fallait qu'il te signe déjà contrat à suivre convaincre bango sale loko moko et ça likamba mbongo convaincre bango bosana oyo makambo docteur a lobby dans quelques semaines à cause la bien convaincre bango ba garder contrat wana te Mike et là va prendre ka sali accident contrat na ye ezoluka ebanda e comme bouleversé mwana mobali we faut signer contrat na Barcelone ake ko sala accident nini yango lisusu lokolo loboko oh contrat na ngai ba annuler contrat na ngai nzambe na nga biso nyonso toyebi makambo ya bal il faut ko sala apte soki okomi inapte esimbaka te. Vraiment naza sincèrement désolé oyebi ke tangu mutu moko akotaka mususu échangeaka kobosa na contrat wana vraiment ça tout obika pesa confiance tant okozala kimia ba club nyonso bakozala na posa na yo olandi
hein oh zala na courage lokolo loboko vraiment ezosala ngai pasi makasi koleka ezosala ngai pasi makasi zala courageuse lokolo loboko simba azolinga lisusu eloko te vraiment nazalaki na posa ya contrat wana penza nazalaki na posa ya contrat wana ezosala ngai vraiment pasi makasi koleka pasi vraiment oh nzambe na ngai ba journaux ya mwana esi ebimi mwana mobali oyo alingi ko signer contrat na ye boye ake kosala accident lokolo oyo fois betela bale ezui choc ekosuka boni na nzela ya film oyo à suivre à suivre esalaki pasi mwana mobali a signé contrat ya mbongo ebele na Barcelone esalemi ke asali accident akomi inapte baboyi contrat wana ba journaux ebimi par-ci par-là ezokamwisa batu mais comment mwana mobali oyo azui promotion dans les vides kaka boye ayebi na kosala accident biloko na yo ya ngwana esi ebeli harmonie ezalaki na kati ya libala oyo mais comme si frustration ekoti ye wana azosala physique na lokolo ozokende wapi hein oh nazokende kokima mbangu na bandela ba exercice na ngai tala lokolo loboko docteur apekisaki yo kosala ba activité physique bosana o docteur alobaki e baza ba professionnel bayebi pona nini basengi yo opema hein okoki kokende te yoka te baza banzambe na ngai te nga nazosala o nalingi lokolo loboko kebaka ko négliger maloba ba docteur bazalaka neti bandoki soki o négliger maloba ya docteur okokutana nango plus 243 89 55 33 989 Butajoke aebisi ye pendant une année kosala lisusu ba physique te kobeta lisusu bale te ye par rapport au lokolo loboko hein à suivre zela oza wapi oh zela nazoya o nzambe na ngai nayebisaki ye nzambe balali na bango tokata na biso sobo za kolamuka bosala ndibol signe 1 2 3 ekosimba plus 243 89 55 33 989 bandeko nyonso bozolanda biso coin Canada asi afongoleli bino ba porte olingi kobeta immigration Canada kima na lombango yaka na Congo central na Matadi entre Coca-Cola na cour d'appel en face ya magasin ya Sokine okomona bisika bakomi immigration Canada kutana na handball soki omoni handball te kozala sirte ke obeti immigration Canada pona ondima ke obeti immigration Canada kutana na handball soki okomi avant rond-point Bwima toujours na Matadi en face ya couloir bandal nini lekaki okoyi komema ngai na ndaku nakanisi ete na misali mabe na genou oh vraiment nayebisaki okokende kokima te oyokaki ngai te mema ngai na ndaku docteur apekisaki ye ayokaki te ye wana asalaki mutu makasi ake kokutana na pasi kuna ekosuka boni na nzela ya filme oyo lokolo esalaki pasi akendaki asala physique lokolo yango wana esalaki lisusu pasi oh désolé mwana mobali oyo a signé contrat na Barcelone ya 3 millions de dollars mais kasi tangu kaka zoluka ayeba na okende kosala ba test médical asali accident na contrat yango ekomaki annulé malgré ye alobi docteur apekisi ye asa esu ba physique te pendant une année asali mutu makasi ake kokutana na choc mususu kuna situation ezoko s'empirer toujours Zambe balali na bango tokata na biso bolali so boza kolamuka bosala ndibol signe 1 2 3 ekosimba bafilma andibole kitoko na elengi balobi andi asia yenzunzu eya ye wana azwaki mai zemi pe esi ekoli ekosuka boni na nzela ya filme oyo plus 243 89 55 33 989 mwana mwasi yeyo na zemi na ye
oyebi ke oyo ekomi penza na yebisaki okende te mais on insiste tala siko o misali olingaki na sala nini olingaki na sala nini natika na ndako na sala keloko te yango oyo lingi na sala naza désolé hein okoyi ko sala oyo lingi naza désolé nzambe na I don't want to drink. mais mela mai na komela te nzambe yo est-ce que na peso na kolia pete naza na posa kolia te nzambe nanga yo pesa ka batu ba conseil ya bolingo yango ezongeli yo awa tuna ndako zwa solution à suivre. Oh désolé vraiment désolé lokolo yango na pasi koleka à suivre. Liste 243 oza na posa na maseyo hein oui naza na posa o masengai hey sikoyo oza na posa ya massage vraiment nazo pesa biloko olia olingi kolia te massage oboyi hein ngai pe naza na posa ya massage hein à suivre ekosuka boni. Oh désolé le koloboko savedi désolé pardon il y a biloko na yo hein désolé vraiment il y a biloko na yo oh désolé te à suivre moi na mobile azali ko regretter contre. Welcome back people. Oh moté ba auditeur ezali docteur ya bolingo Love Angel. Oh vraiment toza na kati ya Audible TV. Ça va toza na appel moko comme les biso. Oh, sorry, désolé hein. Oh tobungisi the lines are still open. Do I just call back? Bobenga plus 243 89 55 33 989 à suivre. Téléphone yango ni sonné. Oh ça va c'est bon. Toza na appel moko na ligne. Komo na yo nani bobengi wapi ngai komo na ngai Angel komo na ngai Jean na bengi depuis bongi Jean. Good morning Jane. Okay, so what is your contribution? Vraiment naza na question moko. Oh ya solo. Oh really? All right, poser question na yo. Ask a question. Nabimaka na mobali moko esali 2 ans sikoyo. Okay. Nazo banga parce que nazo mona ke bolingo wana ko kende sika moko te. Ya solo. Okay. Vraiment na ngaki na yeba. Soki ngai na kokai ko continuer makambo na ye. Oh, wow. Eza eza question moko vraiment intéressante. Mais Jay, eza na ba question mususu esengela ki bobi poser na bino moko. Est-ce que ye abeta masolo ya fitiri na yo alobela kangote? Sikoyo réaction na ye ezalaka nini tant obeta ke masolo ya venir? Est-ce que a changé ka sujet? Est-ce que a présenter bata na membre moko ya famille na ye? Hein? Soki mobile alinga zala na yo, soki alinga ko vraiment, soki alobela ka yo kaka masolo ya avenir na yo. Hein? Ye alobaka yango te. Oh Zambe na ngai. Et ndenge za boye, naza désolé ya koloba ngo boye. Mais ye alinga ka yo te hein. Oyebi hein? Na émission oyo biso toyebaka na koloba ba vérité hein, tolobaka vérité. Soki to pesi ba conseil ya vérité, alinga ka yo te penza. Parce que ndenge ni abetela ko masolo ya venir te. Ozoyo kangai? Oui nazoyo kayo. Ça va c'est bon. À suivre. Merci na ndenge obengi. OK ça va c'est bon. Merci pour le conseil. Vraiment. Merci Nandongo Bengi Jay. Thank you for calling. Nakanisi na répondre à la question. Ça va c'est bon. L'équipe journée malade. Merci Nandenge Obengi. À suivre. Oh ça va. Auditeur. Et ça qui appelle ya suka ya émission. Pe tokomi na suka ya émission na biso. Et ça qui présentatrice na bino. Docteur ya bolingo. Meilleur de meilleur. Baoba. Nakati ya Zamba. Nazali. Love Angel. Bobo sanate kolanda ngai na YouTube bokokota na Audible TV bosabone bokomona ngai toza wana ça va tokutani na bino semaine prochaine na air moko kaka na chaîne moko kaka ezali Love Angel docteur ya bolingo na radio bolekisa ngonga malamu epa na bino au revoir à suivre. Mwana mwasi azolekisa émission batuni question naza na mobile na ngai moko nazo za sirte ke bolingo na biso kokende liboso mwana mwasi atuni est-ce que asi abetela masolo ya venir yekuti soko lobele makambo ya venir a changer lisolo mbala moko est-ce que asi présenter pa bandeko na yo nanu te réparateur a bolingo alobi en tout cas mwana mobile wana lingaka yo te ça va vraiment nazui kolimo ko pona yo ya solo OK ça va c'est bon à suivre. On dit bolbolenga ekosuka boni na tele ya film oyo balobi nzunzu esiye mama zalaka bien monaka pe bien
to soumet toujours na système musique formé ye wana azwaki kolimoko ezani savidi wow ela ekosuka boni balobe ceci merci beaucoup merci azwaki kolimoko euti epa ya nani osepeli na filme okozanga ti kobenga Andibol lobele Andibole merci na filme o tieli biso mutuka moko yangwana ezalaki libanda bazalaki kopepa ezalaki nani ela à suivre plus 243 89 mobali na ye wana plus 243 89 mobali na ye wana so you're ready, yeah? Oh mbote lokolo loboko oza prête hein? Oui naza prête devinez nini hein? Are you serious? Ba nominé ngai na prix ya meilleur animateur ya année oza sérieux Oh Zambé Nangai, félicitations le Koloboko, yaka. Oh. Vraiment, on est sengona yo, merci beaucoup. Vraiment, faut te fêter à vous. Vraiment, na yebi. Na même mieux to que ne kodine na pour balelo. Ah, ça veut dire. Oh vraiment, et kozala kitoko makasi koleka. Lelo yonde reine, félicitations les sous. Oh que merci. Voilà fidèle branché, tokomaki na fin ya première partie ya film Nabiso. Merci Nabino Nyonso Bouti Kolanda Biso Cointi Coin. Batontina Batonto Nyonso décor Bolandi Biso na monde entier. Bambote Nabino ya Ebele. O ezalaki fin ya première partie ya film Nabiso. Tokutani Nabino na deuxième partie. Olingi kota la deuxième partie oyo mbala moko s'abonner na Andibol TV. Okokuta ba film nyonso ezakuna plus 243 89 55 33 989 osepeli na film okozanga te kobenga Andibol lobele Andibole merci na film o telebiso tokuta na bino na deuxième partie ya film oyo à suivre.